Dernier virage de l'émission du Peuple Studio 210. Nous allons parler d'un personnage important dans l'histoire du Congo. En l'occurrence, André Grenard Matsua. André Grenard Matsua, dont on commémorait ou on célébrait le 121e anniversaire hier au Palais des Congrès de Brazzaville, anniversaire de la naissance, commémoration de la naissance d'André Grenard Matsua. Et ce n'était pas hier, c'était vendredi 17 juin, donc avant-hier. Ça a été un grand moment de partage. Et Thomas Serge Kivuele l'a dit, partage sur fond de retour aux valeurs culturelles, aux valeurs ancestrales africaines. Et donc une activité organisée, on va dire, par l'association Fuma Congo, si je ne me trompe pas, en partenariat avec la religion africaine Vutuka. Et donc, la religion africaine Vutuka a un guide unique, je dis bien religion africaine, donc un guide unique, le guide spirituel. On l'appelle Mfumu, donc guide dans les langues de chez nous, en l'occurrence le Congo, peut se dire Mfumu. Donc, c'est Mkusu, Kiambu, Nzalampa, Nangola. Il est avec nous ici. Bonjour. Mbote mingi. Merci beaucoup. Et donc, on parle ici de retour vers nos valeurs. Parmi nos valeurs culturelles, ce sont nos langues. Nos langues, c'est donc le Swahili, le Lingala, le Kituba ou le Kikongo, le Bambara, en fait, toutes ces langues-là. Et le guide, le Mfumukusu, veut prêcher par l'exemple. Il ne s'exprime qu'en Lingala. Et donc, pardon au peuple de Studio 110, on va essayer de jouer à la fois les traductions en direct. On verra ce que ça pourra donner si nous avons le temps, parce qu'on n'a pas assez de temps. Et pour aller vite dans le vif du sujet, on va vous proposer un reportage de Marina Bouesso qui a assisté justement à cette commémoration au Palais des Congrès vendredi dernier. Mais avant, j'aimerais quand même que Mfumukusu nous explique qui il est réellement. Est-ce que c'est vous le Kwatulendo dont on parle? Matondo mingi na motuna mwabino ndeko. Biso tozali nesongi ya nzila. Mokobi ya musala ya mukimbangu oyo ezali ya bola musipe bozongisi bayindo nesika oyo babungelaki. Bazonga bato na mokili na bango. Pe bongo basalela botata mokeli oyo kolingisa ete bango pe bakela lokola baninga. Afrique ezwa pe ya yango lolenge to identité na yango oyo mokili mobimba bako tosela bayindo te bango nde bakulutu pe bango bana ya yambo. Merci beaucoup. Alors, André Grenard Matsua est considéré comme un messie pour les Ngunza, mais sinon pour les Africains, parce qu'on dit que par essence tous les Africains devaient être des Ngunza, mais on va en reparler ici suivant ce reportage de Marina Bouesso. Célébré sous le thème « Élève tes mots, pas ta voix », car c'est la pluie qui fait grandir les plantes et non le tonnerre, ce culte organisé en mémoire d'André Grenard Matsua, considéré par les Ngunza comme messie, a connu la participation des Ngunza venus de la RDC, de l'Angola, de la France et du Congo. Ce culte, dominé essentiellement par le chant, la danse et la prière, a été marqué par un moment de salutation spirituelle exécuté par les adeptes en sautillant devant les responsables de l'Église. Fondateur de l'association amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française AEF, dans le but de remédier à l'état d'infériorité des Noirs vis-à-vis des Blancs, André Grenard Matsua fut un grand humaniste. Il inspira les valeurs spirituelles à l'église Ngunza. Le thème de notre célébration, nous avons dit élève tes mots, mais pas ta voix, car c'est la pluie qui fait grandir les plantes et non le tonnerre. Donc nous voulons dialoguer, expliquer. C'est pour ça que Mfumukusu est venu aussi pour expliquer, pour que les gens apprennent notre histoire et que les gens aussi reprennent une certaine confiance parce que nous sommes des hommes libres. Mfumu veut dire aussi un homme libre. Le développement, c'est un problème culturel. Quand vous êtes déraciné, il y a des antivaleurs. Et quand vous repartez sur la source
avec l'éthique, la morale, comme Machua l'a enseigné, le respect de l'environnement, la diversification de l'économie. Tout ça, c'est l'esprit machuaniste. Fumu Kusu, présentant les mots en RDC, sa prédication appelée les responsables de l'occasion des 17 juillet, au Congo, sans regarder les autres, mais vous avez lundi de Pentecôte, lundi de Pâques, Noël, Ascension. Ce sont des fêtes chrétiennes. Le Congo, c'est un pays laïque. Et nous, les natifs du Congo, on n'a pas un jour férié. Et en plus, c'est un fou qui me l'a dit. Vous avez la chance, le président de la République a dit qu'il est héritier de Machua. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un jour férié pour Machua. A noter que André Grenard Machua est décédé le 13 janvier 1942. Voilà, merci pour ce reportage, cette restitution de Marina Bouesso. Dans ce reportage, on a appris beaucoup de choses, mais tout de même, je voudrais que Mfumu Nkusu nous fixe quand même. La religion Vutuka, religion africaine Vutuka, c'est la seule et l'unique religion pour les Africains ou c'est l'une des religions pour l'Afrique? Matondo mingi ekozala kaka moko po ba regroupement bato na bato bakoki kopesa bakombo lelo moto moyindo ne sika azali ya kobunga mindele barabe lokola basiatique baza koya baye epai na biso mpona baintere na bango bayeli biso oyo eza bonzambe epai na bango kasi epai na biso bosatana po lelo elongoli biso bakonzi ya mabele na biso pe bakonzi ya bomoi na biso lelo tango toza koloba ta lokota oyo lopoto ezolakisa ete tango lobi lopoto mondele ayebi bao wana nde biso tokendaka kokonza soki olobi arabe barabe bayebi ete bao wana nde biso toza kokonza lolenge moko soki pe lelo olobi bon lokola na tozwi baeta oyo basiatique mpenza baza kokamba te kasi soki olobi te nasambelaka ndakisa na bouddhisme to na hindouisme okoti kuna epai na bango nzoka bayindo banso na biteni nyonso bazali bayebi mokeli na bango na kati ya koyeba mokeli na bango bango banso bayindo banso bakovutuka kovutuka elingi koloba nini na zongi oyo bakelaka ngai epai ya tata mokeli ata bolobi biso toza baboye biso toza baboye biso toza baboye kasi nyonso wana eza kaka moko moyindo azongi na esika abungelaki azongeli botata mokeli na ye lelo par exemple na christianisme toza na combien de religion baza na religion moko kaka christianisme mais baregroupement nde eza ebele baprotestant bacatholique baadventiste nyonso batémoin de Jéhovah mais religion na bango eza moko parce que à partir ya tata mokeli na bango na médiateur na bango et après bamosusu bapanzani boye donc lolenge wana bayindo ata aza na Sénégal na Mali na Afrique du Sud partout biso banso tokozonga pepe tokosala makasi po ya koloba susu lukongo oyo ezali nkota na biso ya yambo tolobaka donc ekozala na bareligion mitano te me baregroupement ekozala ebele mais religion ekozala kaka moko. On va regarder cette image-là, c'est André Grenard Machua. Dans le reportage, on nous a dit qu'il est le Messie. C'est vrai, vous confirmez qu'il est le Messie, André Grenard Machua? Aza longengo lingolo bamwinda po biso bayindo eloko tosengeli to ebeza boye bakoki koloba te ke eteni boye baza na Messie na bango eteni boye baza na baloposo ingeta mindele baza na Yesu na bango barabe baza na Mahome na bango basiatique kuna baza na Buddha na bango bao kuna baza na Shiva bongo pona biso bayindo soki ozwi 430 ans oyo tonyokolelaki bana Égypte pardon baisraélite epai na biso eza biblique soki ozwi Exode chapitre 12 verset 40 tina 42 ah vous lisez aussi la Bible hein?
mais mécanicien pour nous réparer moto que faut yeba malam. D'accord, ok, d'accord. Donc yango wana so moyibi faut kangene loko oyo ibine kwa nazo pesa preuve wana bande kono so bazolanda biso. Alors na verset 40 tina 42 balobi séjour ya bana Israël na Égypte ezalaki ya 430 ans. Nzoka na 430 ans bazaki na servitude epai na biso ata ba introduction ezalaki. Alors ce qui toye na histoire sikoyo biso ba ancien égyptien tonyoko libango il faut to futa pe nyongo na bango yango ko sala ke na ba tango ebalani na oyo wana bango bakoya epai na biso tango baye royaume ezalaki motema ya Afrique ba otozalaki kuna na ebandeli motema ya Afrique na Égypte toye ko vanda siko na Afrique centrale yango ko sala ete mindele tango baye ko mona royaume Congo nde basosoli siko te motema ya bato yo yango wana. Alors roi Nzinganku azui baptême le 3 mai 1491 bino bandeko bozana ndako zwa mokolo ya baptême wana to mbula ya baptême wana 1491 elinko ba partir ya wana Afrique kwei parce que Nzinganku o azalaki empereur ya empire Congo. Alors andimi amikitisa moi missionnaire a baptisé elinko loba muto azo baptisé akomi likolo muto ba baptisé akiti kobanda wana bakisa 430 ans ya biso tokofuta nyongo bokomona ke kopesa bino 1921. Alors 1921 ezali tango mfumu kimbango siko atelemi alobi biso bayindo tango na biso ya bonsomi ekoki tozonga siko na bomoto na biso nde wana baye banso bakoya sima baza boye lokola moto si epeli oyo ekobikisa bayindo ekomi lokola moto oyo ya Jeux olympiques bakendeke toujours na Grèce bazwi moto wana bakenda ngo esika boye bazwi moto donc na kati na Afrique ba moto wana sikoyo bandi kopela ba étincelle wana etelemi lokola babi tatoko azwi mopepe wana akeko telema nango na Angola lengwana na 1926 Mbuta Machwa apelisi moto na Afrique équatoriale française oyo bandi na Tchad et Centrafrique et zui Congo mfwa elekiti Gabon parce que zalaki zone oyo France zalaki ko contrôler. Donc Mbuta Machwa na tango oyo atelemisi moto wana azali guide ya eteni oyo wana eteni wana kasi akolakisa bango te bowumbu na biso bayindo esilaki kobanda 1921. Donc, Machwa, il n'est que le guide de ce qui était hier l'AEF de l'Afrique centrale. Il n'est pas le guide de tout le continent africain. Azali guide du continent africain parce que Zengamambo ezali Fumukimbangu na 1921. Il y a eko kundola nyonso. Alors ezali eloko moko ezoleka ekosala mwa pasi mais to sepela poto sosolango ba musuba lobi kimpa vita pona Angola. Metango ya kimpa vita zalaka Angolais zalaki te, Congo belge zalaki te parce que na lero na conférence de Berlin na noté ye batumbe ye na moto na 1706. Donc ya kimpa vita aza pona bayindo na katikati ya mibu. C'est qu'on peut considérer comme celui qu'on peut considérer comme guide ou messie, c'est Kimpa Vita. Ah, c'est Fumukimbangu parce que ya Kimpa Vita azali katikati il y a 430 ans. Donc ce qui ozui potobungate ye azui moto ya ebandeli na 1491 ayena yango ti na 1706 siko 1706 ti 1921 ya kosukisa nyongo Fumukimbangu. Donc Fumukimbangu azali référence que nyongo siko ya bayindo esili yango moni na 1917 lokola biso tozoki contact na portugais na 1917 na Fatima Marie akeko monana na Jean Sainte na Lucina François ayeko epesa bango prophétie oyo kendaka na Vatican pona koloba ke bato bino bozokonza ngonga na bango ya lobiko esi ekoki yango ela musaki mayele ya bamindele koyeba ete oyo azotelema siko tango bamoni Fumukimbangu atelemi balobi voilà mobikisi ya bayindo nakozwa
na 1997, curé catholique Jean-Marie Van Epp akoloba même que tant que bino bayinde boko méconnaître Mfumu Kimbangu, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Or papa Mpadi bazalaki après Mfumu Kimbangu, Mbuta Macho bazali omoni mwa bambeba mususu bon eza ndenge bato azoyambela te Mbuta Macho azaka pona Congo Congo mfwa te Mbuta Macho pe lumière ya baye wana banso eza bayaki mpa vita bambuta Macho bato banso Mfumu Kimbangu azokundola. D'accord, donc on considère que selon vos propos Simon Kimbangu, donc Mfumu Kimbangu comme vous dites, est le messie de l'Afrique. Et vous, comment vous vous positionnez? Ngai sikolo kwa nazokoba musala wana ata soki tokomi na Sénégal toke kokundola boyindo eza wana po Mfumu Kimbangu azali mozipoli ya mayema bomba. Est-ce que vous êtes comme le pape? Comparaison avec ceux qui obandi wana lelo ozalokola pape ozalokola boyingana bi. C'est pour comprendre, en fait c'est pour que nous puissions comprendre. Nazokoba musala Mfumu Kimbangu kolakisa bayindo nzela. Donc vous êtes le messie, le continuateur de l'œuvre. Le continuateur de l'œuvre. Messie est Mfumu Kimbangu. Mais le kola ye accueilli œuvre na il faut ezala. Alors, la religion africaine, lorsque vous dites religion africaine, on sait que le continent africain, c'est le Congo, la RDC, le Soudan, mais c'est aussi le Maghreb, donc l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie. Est-ce que vous considérez aussi ces autres frères-là de l'Afrique qui ont la peau blanche? Bango wana, baza banankazi na biso. Bana ya Abraham et pas ya Agar. Basali mayele mabena ndeko na bango Ismaël, pardon Isaac. Bayeko konza biso banoko na bango, besclavagiser biso. Donc bayokani na descendants ya Isaac na Ismaël, batekisi biso. Bakomisi biso baumbu. Mabele o bango wana bazako vandela. Eza mabele to pesi bango bazuango na convention spirituelle, mais bazuango na violence. Il fallait pas qu'ils Est-ce qu'ils font partie de la religion africaine? Ils peuvent faire partie de la religion africaine, vous, vous les considérez comme africains? Bango na logique baza ba africain penzate parce que bien sûr que baza banakazi na biso po ba botami et pas yande ko na biso Agar nani semeki na biso Abraham il faut basenga pardon ya ba mabeni osoyo basala ki biso nde to tikeli bango bovanda parce que boza banakazi. D'accord, merci beaucoup. On va regarder cette image. Vous allez me dire si vous connaissez ce monsieur. Est-ce qu'on peut me montrer cette image-là? Un monsieur qui a pointe noire, il est prophète d'une religion. Voilà. Est-ce que vous le connaissez? Il y a une photo un peu plus claire qu'on peut avoir. Tandji Mangani. Est-ce qu'on a une photo un peu plus claire, rapprochée? D'accord. Donc vous pouvez remettre la photo que vous nous avez. On peut remettre cette photo-là. Voilà. Lui, vous le connaissez? Bon, on a tout côté. Mais quand même, vous le connaissez quand même? Combo? Malonga Mambala. C'est le prophète Malonga Mambala, le Kwatulendo. Ah bon? Na eleko oyo. Toza na posé la polémique. Non, c'est pas de la polémique. C'est juste bon pour faire comprendre. Non, c'est que c'est lui le Kwatulendo. Bon. Kasi on a une limbola. Mutakoki koloba Kwatulendo, takoki koloba boye. Mais motonyo subakoye ba ina œuvre na. Même Yesu. Et pas une poni ba bakete. Parce que tango azole kana ba baby kaza mwana ya Marie, mwana ya Joseph. Bakotala kabilembo. Même Kwatulendo tango akoya akozala te neti na ndako na ye. Kasi mosala oyo akosala nde ko définir soki tata na biso. Tango ngonga mba mususu nano asali yango te. Soki mosala oyo Kwatulendo akosala pona bayindo. Soki ekosalema na kati na ye, c'est kakozala Kwatulendo. Mais pourquoi on l'a pas vu reparler de Congo? Vous l'avez pas invité, vous l'avez exclu. Apparemment, vous êtes contre lui.
mais tozala contre tozala toyina ye lokola boni biso tolobi bato banso baya eza na logique moko boye omoni na kati ya mosala oyo ebele eza kobenda bamindondo mpona nini ebongi tobanda na esika likambo eza parce que lelo tokoki koloba kwatulendo te soki prophétie ya mpumuki mbangu totali yango te ya mbanza nsanda. Alors na prophétie ya mbanza nsanda ya 1921 ya oyo mpumuki mbangu atiaki le 10 septembre alobi motangisi akoya nlongi nsima ya nlongi nde wana sikoyo nkwatulendo akoya eza simple tokobenda mindondo te eza kaka toluka esika nini bazotangisa makambo ya bayindo nde tokoyeba nlongi akosimba cre akokende na tableau akoyebisa bato bozwa kaye mpo botanga mokili ndenge nini ekelamela mpo boyeba mabombami ya mokili yango mpona bosalela botata mokili kobanda na libuma mama obotami ti okokolo okomi mobange okosalela botata mokili soki boyebi nsiko mya nsemono anza to baprincipe oyo mokili bakeli na yango ntina nlongi akoyela yango wana nsima ya nlongi koteya ntango bato bakososola nde nkwatulendo akoya parce que nkwatulendo soki terrain eza planifie te eza prépare te akoya kokutana na banzube oyo ekosala ete bakondima ete mpe akokosala mosala te. L'une des choses, je discutais avec vous avant que nous venions sur ce plateau, est ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. C'est-à-dire que tout le continent africain sera un, donc ce sera comment on appelle, sont des fédérations avec des gouverneurs, c'est bien cela. Et c'est le rêve porté hier par Muammar Kadhafi, vous le connaissez? Oui, na EBM mwanankazi na biso wana azalaki na posa wana makasi kasi mindele bayeko bebisa bomoni eloko moko ezali lelo Afrique ba dirigeant na biso eloko tosengeli toyeba bwe tangu lelo to bateli ba frontière hérité ya colonisation elingi koloba ke to tiki Afrique na configuration ya conférence de Berlin. Nzoka soki totiki yango bongo Congo na biso tozali ezo continuer ko dépendre na France. Congo Kinshasa ezo continuer ko dépendre na Belgique. Angola ko continuer ko dépendre na Portugal. Parce que avant que les colons ne viennent, tous ces pays-là faisaient partie d'un même. Oui, ezalaki moko Gabon, nyonso Cameroun, tozalaki moko. Alors tokoliki a été lelo tango même tozwi ba indépendance. Et bonga ki ba dirigeant, ba premier dirigeant ya Afrique ba vendre sika moko ba loba ete. Mindele tango ba kabola ki mabele na biso ba associé ki biso te elingi koloba ba kabola ki ngo pona ba intérêt na bango. Et bassin ya Congo ezalaki na circulation libre ezalaki état indépendant du Congo et bandaki na association simanango et koma nani Léopold a cédé et pays ya ba Belge. Donc lokola ba bomaki te ba frontière ya colonisation yango ezosala ke tina lelo eza na biso pasi. Par exemple Congo na biso soki lelo Congo na biso aza na bitumba Congo Kinshasa aza komimona ki aza concerné te Gabon pa komona ki aza concerné te alors que tozaka ka peuple moko wana. Mais parce que makambo na biso faut le pa na ba ancien métropole na biso bazo contrôler ba continent na biso ba dirigeant na biso bazo na ba difficulté ya ebele parce que d'abord peuple o bango bazo diriger bazo ba peuple déraciné to contribuer ka pe to participer ka na évolution te ya mboka na biso. Donc to vandi to zingi maboko ba mususu baza ko espérer ba ko kende na bango lola alors ba kende ko lia malala soki pesa la kakuna na lola na paradis alors que mutu moko te akenda lolango même apôtre ya Yesu bakenda lolango te alors natango wana déjà dangereux pona bomo ya mutu alors que nzamba pesi biso mabele oya tieli biso ba biloko nyonso po ni te tokoko koma na niveau que nous to créer paradis toloni ba malala toloni ba masangu toloni biloko nyonso ekozala paradis osomona donc mundela zokosa ke tokende kuna kokuta na lola alors que ceux qui ba porte nanu ba matite yo mutu Yesu amona te okokumata kutu ndenge ni et puis nzoto eko matate donc omoni ba lokuta wana nyonso
balokuta wana nyonso ifo elonga na baesprit ya bato yango wana tozosenga na badirigeant africain il faut bachanger même système éducatif. Donc etangeli ya bana ifo batanga mboka na bango touti wapi tokomi wapi mpe tozokende wapi. Lelo kozala na Gabon, ça ne va pas. Il faut toucher Afrique mobimba parce que lelo province moko par exemple il y a France ils a touché Europe mobimba ko s'est mobilisé. Province il y a France, province moko ya Grande-Bretagne ils a touché Europe mobimba parce que balobi ça Grande-Bretagne mobimba. Mais biso na Afrika ko komona par exemple na Congo na biso awa esika moko ils a touché esika mosusu musique ezobeta batu bazobina ono nzamba azosala parce que biso toza malamu oza malamu na tango na kati même ya mboka no ndeko no aza na pasi te. D'accord. Ote eza bango kuna na Brazzaville, ote eza bango kuna na Congo te. Soki tokozonga te na ebandeli tozalaka ndenge nini avant bamindele baya yango mute kolingisa te toyeba sikoyo nini tokosala. Alors koloba te po masolo bimisi wana ezalaki tant tozalaki na couloir kenkwa tolendo akoya kobenga na badirigeant. Mais ce qui veut le dire, ce qui veut dire que benga na ba dirigeant nyonso, mais ba dirigeant nyonso ba ko sala e guerre. Omoni. Donc esengeli toyeba ke peuple azosenga mazala préparer. Ayeba ya komi wapi pa azokende wapi. Yango ekolingisa. Tango ba yindo ba komi na état de conscience, ba lui bon tenito vande sika moko. Alors pona yango ce qui ba ko sala États-Unis d'Afrique et que bakosala par exemple fédération ya baétat, mais attention moko esengeli ezala il faut babongola kaka ba limite ya ba frontière oyo hérité na colonisation parce que na kopesa bino exemple ndenge tozali à Congo Kinshasa port ya Matadi ezo dépendre na port ya Anvers lokola biso pointe ya nani port ya Pointe Noire na Marseille. Donc au monique mboka na biso efutaka Europe tina lelo parce que les Européens balobi totongaki mais batongaki pour l'intérêt na biso te biso tozolo balelo non toza na civilisation n'a pas dit même chemin de fer Congo océan et ça les mis pour l'intérêt na biso te et ça les mis pour l'intérêt na bango ya ko bimisa biloko na bango bakendeke na yango pe ba fait bazwa biloko na biso parce que za ya bango te bazwa biloko na biso bakende na yango. Alors bango bakoya na bipoli oyo kopesa biso babokono ba makambo ebele. Donc esengeli tozala éveillé na conscience na biso. Alors mutazo kundolela biso makambo wana nyonso ezali Mfumukimbangu. Tango tozwi message en Mfumukimbangu toye nango awa. Tango tokomi awa tokotala nani na nani oyo atelemaki awa pona kolamusa. Alors na Congo na biso awa tokoyeba te Mbutamacho atelemaki na 1926. Asengaki égalité entre Mundele na Mutumwindu. Alors il faut Mutumwindu droit na la respecter et puis tanga sali amical ya ba ressortissant ya Afrique équatoriale française et linkoloba ba yindo tozala na bomoko. Et non na weso kuna mobulu ezali na capitale totel. Mais bongi Brazzaville et comme Machwaville. Alors, il nous reste quelques minutes pour parler en lingala. On va donner la possibilité à quelques personnes ici de poser des questions à Mfumunkusu Kiambu Nzalampanga Nzalampanda. Voilà, Nzalampanda, Nangola. Le guide Nesongianzila. 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 Dans le passeport aussi, c'est comme ça? Ah oui, c'est bon. Dans le passeport? Nesongianzila. Ah d'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un qui a voilà, vous pouvez prendre place, je vous donnerai le top pour poser une ou deux questions. Il y a encore quelqu'un ici qui a des questions? D'accord, donc pour l'instant, c'est le seul. Alors, j'ai des téléspectateurs ici qui ont fait des SMS. Est-ce qu'on peut dire que... Est-ce que vous connaissez Émile Houphouët-Séchekwabo? Le dieu de l'Afrique. Dieu, hein? Le dieu des Africains. Les Zambéabes africains. Émile Houphouët-Séchekwabo. Ce cas est déjà Émile, et ça comme Babapaya. Alors,
l'autre question, c'est est-ce que les couleurs ont une signification dans votre philosophie, dans votre conception des choses? La couleur verte, par exemple. Oui, eza kimia parce que milona nyonso ezali epesaka kimia. Donc ceux qui besoin d'abondance alimentaire bato bakoswana pe bakobunda te. Moyindo ezali force ya ebandeli ya nyonso. Nzambe avant aloba mokili longengo ezala to lumière ezala azalaki na kati ya molili. Donc elingi koloba couleur ya moyindo, langi ya moyindo ezali langi to langi ya Nzambe ye moko. Alors biso tango toza bayindo tozali na langi oyo atatakeli likolo na se yango tozana bongo koleka baloposo nyonso pe bomengo eleki baloposo nyonso biso bana yambo. D'accord. La religion africaine, pour nous les Africains, pour notre religion, le livre sacré c'est quoi? C'est le Coran ou la Bible? Beaucoup lelo totanga nano mibeko. Totanga mibeko ndenge mokili ekelami. Sima nango tokosala tokosangisa histoire ya ba peuple na biso do biso bayindo baso. Po siko tokoma buku na biso to uta wapi tokomi wapi pe tokokende wapi sika tokotia même ba prophétie mususu. Donc ce n'est pas encore écrit. Non, ne comment. Maintenant on connaît le livre des Africains. Le livre des Africains, c'est de la religion des Africains. C'est le Mampolo. C'est le Mampolo. Batu musu bazo koma bandambu ndambu. Mais ni livre wana tie Mampolo. Ya malonga mambala prophète. Na lobi boye. Tokende na logique. Est-ce que na buku wana bakomi ba Sénégalais ceux qui batangi ba se retrouver? Bazambien ceux qui batangi va se retrouver parce qu'il faut bayindo baye baké tozana origine moko to évoluer ki boye to kabwana ki ndenge ni royaume ya yambo ezala ki lolenge kani po lelo na kati ya buku wana faut moto moyindo nyonso a se retrouver na kati ya buku wana lelo mindele même ceux qui botieli bango ba diversité na bango ya ba bikolo ya nini nyonso mais na kati ya Bible ba se retrouvaka ndenge moko pe barabi baza ko se retrouver na kati ya Coran. Alors ndenge nini biso bayindo tozala mutu moko akomi buku na ye eza kaka bango moko bato baza ko se retrouver na kati mbala mususu na kokoloba bakongo lelo bakongo bazosala erreur ya komona ke bango baza bakongo bangala baza bato mususu non toze eloko moko parce que tozoloba kaka eloko moko biso baso soki lelo mungala enfin na bankota na biso nyonso ndakisa Sénégalais soka lobi mboro oyo eza mbote muluba lobi jikumi yo mukongo epai boye lobi kumi pitozoloba eloko moko donc soki tokoti na linguistique soki tokoti na bankota bokomona ke tolobaka radical kaka moko donc toza na moko kaka ya eloko ndakisa ngolo. Je remarque que Fumukusu a une bonne maîtrise de la langue française, hein, linguistique, boye, tout ça. On applaudit quand même pour Fumukusu. Voilà. J'aimerais... Est-ce qu'il y a une caméra qui peut me prendre... Ça, c'est quoi? C'est vrai que c'est une canne, mais qu'est-ce que c'est? Ce que je vois, je pense que c'est un serpent que je vois là. Oezanyoka. Tenyoka te, ça... Symbole Oezanyoka. Ah, eza bokonzi awa eza ndeke aigle, balakisi loboko ya mutu, balakisi nkoyi, elingi koloba bokonzi ya likolo, ya mabele, pe ya mai. Oyo maîtriser yango. Ngai. Mais tango mokile kelami na mabele mai pe mupepe. Ata yo pe. Bomo ino ya mai eza makila, bomo ino ya mabele eza musuni na yo, bomo ino ya mupepe eza tango pe maka. Allez-y. Merci beaucoup pour l'opportunité. Alors, vous êtes une religion africaine, cela sous-entend que vous négligez les autres continents. Moi, je pensais que l'Union aurait fait la force, Papa Moussou. Ce qui te le dit, religion africaine. Ato kuti motomoyindo na Amérique, auti en Afrique. Okutie na Océanie, auti en Afrique. Okutie na Europe, auti en Afrique. Origine ya biso bayindo nyos. Potango bakabola ki mabele, batuna mabele na bango. Même ba immigrés européens ndenge bakewana en Amérique ba décimer peuple bakutaka wana. Omoni. Alors tokendeki na Amérique bango ba mettre biso ba esclave. Mais boye baka malamu ke tango kaka bomona ki Michel Obama mwana ya esclave akeko vanda na trône ezalaki fin ya reine occidentale. Alors ceux qui bolobi l'union fait la force muto mwindo nyonso nesika azali tango ayoki te na Afrique sikoyo
to se retrouver na kati ya religion to monisi na kati ya religion na biso akoya mbango yango na de l'union fait la force. Vous êtes Vutuka. Vutuka signifie revenir. Finalement, où étions-nous et où devons-nous repartir? To utaki na boumbu kasi yambo boumbu yela biso tozalaki nsomi to sambelaki nzambe malamu alakisaki biso mabomba mi ya biloko nyonso eza na kati ya mokili oyo mundele te mutalakisi biso koloba komela mabele kolamba kozwa mabele kobongola yango mpona kosala mabende tolamba yambo ya mundele tosala kongo yambo ya mundele donc technologie toloba science to maîtrisaki yango parce que tokatisaki na babibale na balolenge nyonso d'ailleurs botangaka na bible balobi te pharaon alandaki bana israel na bachar donc na ntango wana toza déjà si tokela bachar eza na eloko mosusu alors esclavagisme eye ezipi vérité na biso donc peso exemple moko balobi na yo toza vivre na keyete balingi bafaire croire biso ke tozalaki kovivre na bamatonge na bambuma makako alors sikoyo lelo balobi nini bango bamindele bayaki na bafruit bamalala na bamanga alors ke botaki epa na bango te bamalala bambanga wana kuna epa na bango ezalaka te na babitabe babengi fruit alors nga na tuni matonge eza fruit te alors keyete elingi koloba nini elingi koloba eloko bakobuka yango bakokeir po euti na verbe keir donc lilala mpe eza keyete tabe mpe eza keyete paipai mpe eza keyete donc vie wana ezalaki avant ya kovivre na keyete pêche mbisi chasse musuni ya nyama alors racine ndenge tozolia bambala na bamanioko lelo eza ba racine. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Mais tout de même, bon, un clin d'œil quand même à Sita Thomas qui nous suit en ce moment à Brazzaville. Jean-Dany Ebouélé, le directeur du musée Maringouabi qui nous suit en ce moment. Il est en Caï. Et bonjour au peuple de chez 110 au niveau d'un Caï. La question qui se pose, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure d'un instituteur, du Longi. Est-ce que le Longi en question, c'est vous? Oyo batu bakomona ke asimbaka ebisi bato kamata ekomeli motangisi ye wana oyo alobika na bato boya bayindo boya bozwa bakaye po botanga mibeko ya bikela ye wana motangisi yo mfumu kimbangu alobelaki. Ngunza Balosa, pouvez venir rapidement s'il vous plaît, excusez-moi. Je suis désolé, je vous fais venir rapidement. Nous sommes à la dernière. Oui, allez-y, passez devant les caméras, il n'y a pas de problème. Allez-y, prenez place ici. C'est une question que je vous pose, parce que lui-même ne veut pas répondre. Est-ce que c'est lui le Longi? Matondo na opesa biso maloba, lokola Longi aza moto oyo atangisaka, et na mai otozomona depuis 1991, ti lelo oyo azo bunda. Matin, midi, soir, na énergie nyonso koleka tina ba TV kotangisa ba yindo tina poto azaka kanensonga nzila bongele mesa. Donc Esaïe. On a confirmé Esaïe. Bon, le débat reste ouvert parce que Rama aussi enseigne là-bas en l'OTK. C'est pas ça? Rama enseigne à l'OTK. Tibus de Bokolo enseigne l'ODA. Bon, bref, au moins on sait que le Longi en question c'est lui. Le débat reste ouvert. Alors, on n'a pas dit, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Mfumunkusu nous vient de la RDC. C'est bien cela? Vous revenez de quelle ville? Lelo na vanda na Kisasa. Ah, na Kisasa. Kisasa, il y a héritage, il y a colon, il y a Mindele. Héritage, Léopoldville, il y a Mindele. Ah, d'accord. Siko Kisasa, tozo bunda po ezonga Kisasa. Ezonga Léopold, ezonga Kisasa. Ezonga Kisasa. Omoni makambo tozo bunda nango, soko kenazi, okuti identité, architecture asiatique, bongo, oyepe en Europe, bongo. Soko pas na biso, ba faculté na ba capacité, donc bongo, bana na biso ba botami na makabo wana, mais ali considéré te à cause ya classe mundela ye nango, ezo kunda makambo na biso. De wana toye ko sekwisa yango, lobi na sima, lobi Afrique ekozonga na esika na yango. Matondo mingi. Merci beaucoup Mfumunkusu Kiambu, Nzalampanda, Nangola et ce que j'ai oublié là, on applaudit pour lui. Est-ce que vous pouvez rappeler ici le siège
de la religion Vumbuka ou au niveau du Kinshasa, comment ça se passe? Des gens certainement aimeraient entrer en contact avec vous. Au niveau De Brazzaville par exemple, puisque vous êtes Au là, niveau de Brazzaville, le siège social de la religion africaine, c'est dans la rue Avenue de la Corniche, numéro 2482, à Makelekele, Brazzaville. Merci beaucoup. Tout de suite, vous avez un mot à dire? Donc toza kobenga bamachuaniste nyonso bakanga mbuta machua te mpona Congo mfwa oyo tobenga Brazzaville mpe bakanga ye te na ngambo ya bakongo kasi bafungola ye mpo aza ya biso nyonso donc tokumba ye epai ya bayindo banso alors tolongola babokabwani kabwani bayindo mpe banso oyo moto na moto aza na likabo na ye tokimana te bobangana te boya biso banso tosangana esika moko toyeba likabo ya moko na moko eza nini na nini wana nde kosunga biso mpo tobunda etumba ya lobiko ya bayindo kasi totika ezaleli oza na mwa kwen na yo olobi nga naza boye nga naza boye nga naza boye nakolika so tovanda esika moko ekozala na bopete nyonso mpona koyeba likabo ya songolo ekosala mosala boye likabo ya songolo ekosala mosala boye matondo mingi mpo toloba teke tata mokeli aza confusionniste biso na kimusuni nde toza koluka tomibenda na baconfusion alors ke ye ati bamakabo wana aboti bana na tata moko mama moko oyo abimi magistrat mpona libota oyo mpe abimi coordonnier mpona libota oyo mpe abimi. Merci beaucoup Mfumukoussou. Nous sommes arrivés à la fin de ce Aréam et c'était le dernier virage de Studio 210. On rappelle que le docteur Mbota est bienvenu, mais est bienvenu ici parmi nous pour le face-à-face. On n'a pas eu de face-à-face parce que le papa du docteur Eliezer Kwanga a dit que son fils ne peut pas faire des débats avec Mbota. Le temps est à autre chose en ce moment. Ah d'accord. Donc merci, dans Eyokani comme on dit en lingala, Eyokani c'est entendu. Merci beaucoup et c'est la fin de Aréam et de Studio 210 générique.